Oui, bandeko tozana sango ya mawa sango mawa ezali que papa Longombolo, ça veut dire papa Nabiso, papa ya Bokechu Wayambo. Oya boti Bokechu Wayambo, père na biologique, asili kotika biso, akufa kilobi. Donc, oyo sala, sali biso pasi makasi parce que, esengaka, moboti soki akufi boye, eza honneur makasi. Pona yo mwana okita ubi okende kokunda papa na yo omona place wa kotia papa na mabele. Mais bomoni que par rapport à la situation oyo ya politique ya Congo, Moye Bokechu akende kokunda papa na ye ezate. Donc Moye Bokechu akita na Congo ezalite. Par rapport ya position na ye oyo azako bundela mboka. Ils ont dérangé le gouvernement à Kinshasa. Donc, tout le monde sa papa Nabiso a présenté encore une fois de plus mes condoléances na Bokechu Wayambo, na famille Mobimba ya Wayambo. En tout cas, Nzambe apiabino force, apiabino courage. Pona ba oyo, bozelaka ga iloko iko ya epa Bokechu po bo commenter. Je pense que les a moment na bino siko ya banda osala ba calcul mbongo combien oyo l'état ko pesa pona ukunda papa ya Wayambo. Bo banda dia ko préparer ba montant ya ko lobake ba kundeli papa ya Bokechu na monta boye. Parce que bino bozela kaka malere comme la Bokechu po boya ko commenter makambo lokuta. Donc, bo banda dia ko preparaka aide na ya l'état na bino ndenge ba kokunda papa Bokechu. Po bino bozala boyo gouvernement ekundeli ba pesa ki mbongo Félix Nyakero apesa ki peuple moko faible, peuple moko menteur, peuple mendiant. Bukanisi batonyo so ba vivaka na mendicité. Donc sango yango na bandeko na ngai dimanche oyo nde ba kokunda papa na biso papa Longombolo ba kokunda dimanche. Samedi kosala ke na butu tokozala pa Wayambo wana na ndako donc tozwi salité donc tokozala na ndako donc oyo ayebi Wayambo aza besoin ya kobenga Wayambo ko encourager Wayambo obengi ngai na 0032 493 42 77 04. Au Beninga pour faire passer yo numéro à Wayambo. Pour numéro a changé qui numéro. Et belé peut-être bozo benga kaye bozo zoyete Wayambo a changé qui numéro. Pourquoi a changé qui numéro? A changé qui numéro parce que Babiloko o ya partage kaya ba message ya Congo. TikTok a bloqué qui pardon, WhatsApp a bloqué qui. Donc yango isalaki azaki obligé à changer numéro et belé bozo benga bozo zoyete donc Wayambo a changé numéro au bengi ngai na pesi numéro papa Bokechu Wayambo Nyamariko, oya Carmosona, Nyamariko, oya Carmosona, Nyamariko. Tombiye, Mbotiye, Nanganjake, oya Carmosona, Nyamariko, oya Carmosona, Nyamariko, Nyamariko. Tombiye, Mbotiye, oya Bokechu Wayambo kole nyongo. Buwore yando yero ngambolo kakute nyongo basanga nyongo ntiana sengi makuta nyongo ntiana sengi makuta nyongo ntiana sengi makuta nyongo ntiana sengi makuta sengi makuta sengi makuta yeah.
Efotiye, efotiye, eteko, eyalokolo, useteko, eyalokolo, eteko, eyalokolo, useteko, eyalokolo, eteko, eyalokolo, useteko, eyalokolo, eteko, eyalokolo, useteko, eyalokolo, eteko, eyalokolo, communauté internationale partout aux Zoleka, bazo bisoni. Ça la dialogue na boketu wambo, tolingi dialogue inclusif. Toko kabola no pouvoir wana ozomona. Kabila kabola ki amona ba Jean-Pierre Mbemba, ba Corazon City. Yoko kabola pouvoir anangai. Toko vana no na table moko, toko vana olinga te mbalo na kovana na bino table moko. Bozo sakana na bato. So olobi français nos vrais congolais. Là José Makila, merci. On est ensemble. Beaucoup la Fraki Djong. Descendant à Patrice Emery Lumumba. Mais Taliban.
Oh, bango ba na pouvoir ngana l'opposition. Oh, ndeko na ngai. Félix Tshilo lelo aza collègue na ngana politique. Jean-Pierre Mbemba collègue na ngana politique. Kabila collègue na ngana politique. Commandant so vice-président collègue na ngana politique. Yo, olongwe pe makaba journaliste collègue na ngana politique. On appelle collègue dans la politique. Mais baloba tout ça politique. Tout que la criminel mboka. Tout que la voleur mboka. Yango na lobi na pesi kwa mbote na petit Jean-Claude Mvemba. Beaucoup la bon frère. Ya Claude na pesi mbote. Et puis na pesi tous les membres de la plateforme peuple Mokonzi. Ni en mbote. Tous ont préparé soirée ya peuple Mokonzi. Ngunga ikoki era ngwango masuwa yango wana avion yango wana na tarmac boka nga très bien masuwa yango na libongo ya onatra boya tokota tokende avion yango na Zaventem bandeko na ngai masuwa ya sepeli balingi balongola basinga avion yango eza ya 300 places boya bokota ya otrobi oya yebi aza membre ya peuple Mokonzi na bitumbo tout osali na commandant eso na ba mama de Boulonnais na ba Maserati na ba mama Mungala ngonga na biso ebeti voilà tozala soirée peuple Mokonzi parce que to relaxa bino démonstration à force to relaxa bino que mabelo yo mboko ba protéger biso mboko bapesa biso mikanda mboko bana na biso basalaka na bureau mboko bana na biso basisi ba université awa toza na soirée peuple Mokonzi ovandaka na Liège ovandaka na Lost ovandaka na 19 communes ya Bruxelles ovandaka na Charleroi ovandaka na Denderlecht ovandaka na Gand ovandaka na Namir ovandaka na Ostende na Arlon na Bruges kala mingi te soirée ya peuple Mokonzi oyo ifa solo na ba membre ni nyos éclaircir oyo bokaka balobaki basalaki te nous sommes en guerre toi de la cata politique. Merci les libérateurs. Et vous te commandez ça. Merci les libérateurs. Ozo banga nini na lobi o lenga nini o komi biloba loba pona nini tous nos pouvoirs étaient tous moi Scantène kaka boye kaka moi kaka moi luketa politique moi luketa politique lukita politique bagay loba oza calme mais na batwana o bazala pouvoir mais Kabila mutapesa bango pouvoir oui siko yango moni zero to kepa la question on les libérateurs oui que moté parle pas fait baso donc vidéo na bino continue na supposons bandeke continue à 10h juste na 10h2 TikTok et bani TikTok okota boy wayambo commander so ka pepe Mokonzi so balobi bosangani na Kabila oyo bobundisa bokenda plateforme ya Kabila wayambo na kata Sauver le Congo na conclave na bango ya Sauver le Congo wayambo pa ye avani bien costume commandant eso bosali ba vidéo na ba bibi kapinga bosali ba vidéo na ba pero luara ba bime o juste tina Congo bat balobeli yango me wayambo ateki mboka a trahir mabere okesangana mutu oyo yo combattant di tirage 18 ans sur combien de temps awa na poto wayam mais motoana motoana Kabila Maliana Félix na 2018 Martin Fayulu a gagné l'élection aboy kopesa Martin Fayulu pouvoir après ça on Félix oui il dépêche se pelakate bakumisa kieti babetela ke maboko Kabila atala bite Félix Yozwa pendant na lo betake Félix Tshisekedi lelo ngala na kati ya opposition lelo etake collègue na ngai bapesa e pouvoir tout le monde au monde to dénoncer to lubaka ngana kutali no na Kabila te
nga napesi nano opposition te ke naza par plateforme ya peuple mokonzi esali alliance na sauver le Congo topesi nano te mais yango yo changea kama mama Olive Kombo bandako benga ye Oliviera lelo commissaire Olive Lembe Kabila mama ni juger point ko juger la te pas juger na biga mama di mama mbote esili ale kidanga mwa ozo ko otanga kombo na ete mais mama Olive kombo na mwana mama Olive Lembe mama di mama natani komo ni mabeza te mais na benga mama Didi mama Pamela et changer rien alongo Oliviera Lembere wana mama na respectera ba mama mingi mama ngai le combat na ngai ali kotumoli ba mama na moto emilia ba mama di na ko respecter ba mama ndenge na respectera mama Didi ndenge na respectaka mama Pamela ndenge même mama tu ba mama Denise na tu na ko respecter bango ba mama Olive Lembe na ko respecter ba mama tu na ko respecter bango respect na ba mama ça la caméra honnête eza na moto moko te o matisa na miniature comme bolo bakango na TikTok lokola mama Olive Lembe mama wana penza o matisa na miniature wana il faut reconnaître même si to lobby lelo to bongi ça peut te va moko azalaka politicien te mais matisa na miniature mingi malengi lelo timba na message mingi pona yo mais ya wana zo bano ngai na sala crime contre l'humanité te na teka communauté na lia mbonga communauté na dirija communauté na binisa nimbe ba congolais na musique na ngai mais na dirija communauté mais lelo combat toujours ça comme na monaki que na tamu na bango mboka etambola erwana na omona Congo etambola ki bien te na naki na droit na ngai balobi République démocratique du Congo comme te na côté na bango pe bakelpela ngai baloba pe ebele mpo na ngai mais etaki nazali un homme d'état na occupé te mais surtout nabiki tokota na chize wana ki boketu olobelaka mama Olive Lembe nalobelaka ye mosusu mpo alakisa mobali na ye alakisa papa mbongosi parce que ndenge tozala ndako mama nde atongaka ndako ntango omoni tozotengama leo to mpe mama Didi alobaka waya moni alingi bote na yo te ngai mama Olive Lembe azalaki politicien te azalaki premier dame na Congo mais tosoko te mama Antoinette ya Sassou bakongola Brazzaville mpe balobelaka mama Antoinette yebisa Sassou soki omoni ntango Mobutu azalaki bakoloba mpe mama Bobila Dawa yebisa Mobutu lelo tona besoin ngai na respectaka bamama et puis mama di mama napesi bote c'est ma sœur. Maman Olive, c'est ta soeur au PCM Beauté, donc... Maman Olive Lembe Kabila na PCM Beauté. Maman Olive Lembe Kabila, Wayambo à PCM Beauté. Na PCM Beauté. Maman, toza ba Congolais, totika mitema mabe, totika manipulation. Singa ya famille, ebenganaka mikatanaka te. Nata moko bobundi nata moko bozongi bato oyo akozwa monda video akokete mpona komisi mama Olive Kabila ezalaka te akoyi moto asovele nga naza moto ya motu te naza moto na plateforme na ngai koma parti politique mais toza bacongolais yango eloko ebimi biso yango wana tobundani biso na biso toganye rien toswani biso na biso pourie ta molai toganye rien tosali bassasina nga nasala trata bakitaka mboka te mpo nani natelemelaka Kabila natelemeli Félix tala lelo nuru nga na pays 30 ans nga lingaka poto te 30 ans namonaka na exil nabetami nakoti baprison na souffrir mais nga na besoin na ntango moko mpe réconcilier nzambe nga asala justice na ye nga nakosala place ya nzambe te nasalaki place ya peuple ye moko abiyebi te bon nakotika peuple mpona bote nazobundela peuple mais nakoriente peuple na ndenge mosusu soki nazomi na mboka peuple fe boye badroit na bino peuple botika bozio babuna boye mosu bopoli bakarata basekata epai ya bapara ife boye bakotelemela badroit na bino yango nalobi toswani mingi mama Pamela
tofingani mpe ngape baimilianga mingi longami na ntango ya Kabila melonga mpe na ntango ya Félix kutu pipir koleka na ntango ya Kabila mais soka natiki yana 18 ans bakobetanga masasi na nzela yango na lobi il faut na profiter na dialogue inclusif ngai nazala yango na lobi ke eza mabe te nango livre aza simbe na ngai te azalaki mwasfere ezalaki na façon na yo bande kokomisa message pa mobali mama awa na poto yo eza na bapeyo na balondre baprince charles bafingaka bango oye awa Emmanuel Macron azwa mbata bageorge miso batwa basapatu eza baguerre moto aza na guerre lokola ngai na koatake to mono namonaki ke peuple azosufri nga bongelaka peuple so namoni bino bozolia peuple azolia te soki mobali no te na kotelpele mama Pamela boni boye ozosala bozalaka pene na moto peuple azokufa eza mpe na ntango na bango bato mosusu mpe oyo baliaki bazali bakoki kolekisa 100 million te me na ntango na bango peuple mpe asepelaki peuple mosusu mpe asepelaki te okomprendre mais lelo na ntango ya Félix bato tu basepeli te me groupuscule moko nde basepeli yango wana totelemi mboka ekufi mboka avancé tolonga na sujet oyo ya mama Olive oza na message particulier okotindela ete oza na message te olobi des non message ezali ya tout d'abord biso bacongolais tozwa ezala peuple congolais d'échouer peuple congolais bayebi toa na bango nalobi message ya mama Olive avant non message ezali kaka tozala bien lobi so nzambe afini tokomonana sans problème nga naza yaya na ye yaya na leki esenga tolobeba na lisusu kaka ye bazala na besoin na nga mamona yangala biso azoseka soki amoni nga face à face ezala ebele biso esengwa to ale mama bimama mbote nga azali mwana ya bamama naza mwana ya mama nakozala na haine ya bamama te lobi tozoluka lobi kongo alobi mpe tokokutana biso tu na kongo na démarre mpe voiture nake kotala mama Olive yango mabe te mama Olive mpe akoya na ndako na ngai lelo nakolie mpe awa yango aya mpe tole mwa liboka mbulu eza mabe te totika makanisi ya mabe totika kolapide bato mosusu biso tu bakongole oyo aza na péché atomona mosapi nani yango aza sans péché nani oyoki elengi ya Congo